Merci beaucoup. Il y a Davina, donc ça va? Donc Davina déjà vous a déjà encadré dans la famille royale. Il n'y a pas de souci. Quand vous avez une connaissance dans M. Ferre, et Ferre a dit message, et pas y a moins. Il y a tout. C'est comme ça qu'on s'est déplacé tant qu'on complication à porte. Oh non, avec musique, oh donc vieux à Zongi. Et depuis ce temps-là, à Saragina Kanda, qui a se déplacé, il y a un était. Et si longtemps, il y a un des Saraki, donc il y a une invitation. Il y a un signe de façon qui a en charge. Tout le monde bonjour, bonjour. Au lieu qu'il y a dépenser de gauche à droite, là-bas, il ce soir. J'espère que vous allez venir lourd. 45 bis. Davila, à partir à 5 ans, à Collier. Donc, à partir de 5 ans, numéro 1 Davina, ça qui, moto a beaucoup de Davina et ça y est. Les jeunes à CDB pour émerger, ce n'est pas la peine à salir l'image à moitié. Moi, ce qui n'a pas émission en athée, donc on va na kanda na faire. Moment ya kozala na kanda na cette monsieur là et si elle est là. Au kanda soki ezalaka, ou soit ko diembela sima ya mbongo na ye, tokoka kosala ngo na année oyo abebisaki vie ya mwana ya grand frère ya liboso abotisaki ye mama ya Davina. Senti que a généralisaki donc j'entends toloba bakoko. Nous avons déjà grand frère Oyo a chargé à moi à l'âge de 4 ans. Qui n'a 15 ans, 14 ans, Oyo monsieur a joué pour reconnaître. Mais elle a se péninaï. Ils ont apprécié lumière. Mais quand on ne va comprendre qui on n'est pas là, il y a qu'à salir rien. Makila na ye ezale pa ina biso un jour makila na biso et vous allez pas ina ye alors Gloridia Siga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Merci beaucoup. Je suis tonton de la presse, Juvenal Kibala, garçon bizarre aux événements brisques, dangereux et suspects. Merci parce que vous êtes très nombreux en train d'attendre cette enquête. Oyo tozo megaro réalisé bisonabino ensemble pour l'affaire de Davina Gola, fille ya Ferre Gola. Oyo esali makamu nango na réseaux sociaux. Oyo et la moussi interpellé Batumisusu. Alors, Olanda qui interview Oyo, il y a Davina Gola à Lobaki. Après 2 jours, Olanda droit de réponse, il y a papa naï. Le temps que tonton de la presse, Tozo Megasco ko sala enquête. Parce que Nabadi a fait Gola, il paraîtrait et que famille Bakoko bakomisa mwana bango bakomisa disons bilanga ko manipuler pour que bakenda kozwa mbongo et pas ya Ferre. Sikoyo tokoyeba bakoko nini wana oyo bazana sima ya makambo wana. C'est que Ferre ngo quelque part tokolo bazwa na ye responsable en fait azwaka responsabilité na ya tant que papa. Ou bien quelque part, bah maramsu ali. Yangona toza awana lemba na avenue Lou oboza komona 45 bis. Et sika papa koko obozoga koko vainqueur kalala et sika mwana azalaka ndenge toyoki toko megalelo na bino to mega ko solo lango ce qui peut ba ko kotisa ngai encore ngai na komi na acteur principal ya événement ngo na ebité quoi. Tokota total parce que d'abord on a bateau ba ko la na biso maman
Je t'aime Annie Makwakala. Merci beaucoup na geste na yo. Merci le susu na préfi mate depuis quelque part. Merci na bolingo na bino. Venanga Yves Malo Kinshasa tala makambo yango yo. Vérité na ngai nde ko bomisa bato. Ah et pucha imangenge la mer is back. Bor ya pembe soki kureki akomaka bougie Ferrari rouge. Et roule à l'ombre bébé bokechu confort. To ko kota to eba ba ya manga to ba ya manga te e nga jive vraiment. Bonjour. 24 ans. Mais ça fait comment papa? Voilà, super à l'aise. Vraiment étant. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, tonton de la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne santé. Ok. Quelqu'un là, ça va? Un peu bien, sauf vous. Alors, d'abord, on a battu tout bazola nabiso, ce qui togo yeba, vainqueur Kalala Azanani. Vainqueur Kalala, Aza Gambi, Rambo, Mboko, Nabao, Baebi, Lire Bazota la Bilili, surtout Baromé, Baebi, que vainqueur Azanani à partir de Mboka, ya Congo. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'actualité, par rapport à Nenge Makambo, et sur le moment Lilo, Oyo, par rapport à faire, il y a Davina, Gola, on a évité ce Davina Kala Lambouyi, mais Davina Gola, mon a fait Gola. D'abord, tant que Moko Fanaki, Otali interview, Oyo Kokonayo Asalaki, Nangayi, on a évité impression de Zakini, na Onyo Somona Lobaki. Vraiment, Naoloba qui vraiment nous féliciter en d'avance. Landing qui est au qui vérité sur vérité. Merci beaucoup. Vainqueur Kalala et pas Davina Ozanani. Et pas Davina Aza Koko Nangai ya mwana ngai liboso ya mwasi. OK. Tozo benga na kombo ya Olga Mbui Kalala. Ouais. Alors na évité tout ça déjà il paraîtrait qu'on est déjà à report aux en voyage en Bruxelles. Alors na évité souci na ngezaki to mega ko sola moi muke tout monde appelle Davina to mega sou ko sola ensemble biso nyonso. Vraiment na sepina na trop mais Davina comme tel azana nous et pas ya leki na ngai Joe de Marseille bisiko qui grand boxeur. Ouais. De bisiko qui boko qui na kotai. Parce que tout ça là, tout kende ensemble, tout ça là vraiment moi interview moi parce que bateau bazali tension zéro au matin, bateau zela biso, to mega pena ko solo lango, biso nyonso ensemble, na éviter ce qui au qui cause en attend que to kende biso nyonso ensemble. Oui. Beaucoup avancer après dans un ancien malabino. Ouais. Donc vraiment moi tout sur les athées. Moi tout sur les athées. Boyo ko zangai na zana na kati yake na zo préparer voyage après. Ngati ya ko beta na moko na bagité ke ata ko benga bo bengité tout ça. Mais vainqueur Kalala togo mona yo bon chic, bon genre, Pépé Moro ya jatons, Pépé Moro ya temps. Mais Koko na yo to arola la libanda Koko na yo vraiment Pépé. Tala yo nengozali. Bazo kamana ni atro tant bazolo baki Koko azo parvenir kola la libanda. Entre temps muntu azara na côté na bango mibale. Côté butata na côté ya maman. Mais na ibina onte o ki na tali na bilili ke Koko. Ngai venka homo ou bien Koko côté ya maman ya muntu abotaki Davina. Merci beaucoup Davina. J'espère que Abatozan a venu Louo. Avenue Louo 45 bis. 45 bis. Bisiko qui Davina à partir à 5 ans à Colélia. Ah donc à partir à 5 ans, numéro O Davina Pesaki, moto a beaucoup lui Davina Ezayo. Ezangai. À partir il y a 5 ans, bah il déposer Davina Awa. L'air na mona qui azaka koko nanga liboso ngana tika été. Ce que tali santé ya Davina, ils a santé à moi na libandate, ils a santé à moi nanda. Merci beaucoup. Tominka vraiment koeba place ni mabe ko mais moi to so ezate. Tozo kende ensemble to yeba vérité makamna sokona. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À suivre.
de la presse. Je viens de donner une image à Petit Davina. Ah, félicitations. Ah ouais, je suis le chroniqueur sur Internet. Ce mois que je réalise, c'est une affaire Davina. Céleste, non, c'est ça parce que... rapport avec vos problèmes là, franchement, ça, c'est pas vraiment intéressant pour vous. Non, je viens de... Laissez faire tranquille, laissez la petite tranquille et laissez la famille tranquille parce que on est en train d'être mélangés. Tout le monde en parle. Vraiment les tensions. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre. On est indirect, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre Ferré. Je ne suis pas contre vous réaliser cette émission. Même. Non, s'il te plaît, parce qu'on est en direct et tout le monde en parle tellement de tensions. Et là, je m'aurais souhaité qu'on s'assise pour parler parce que je viens de l'autre côté avec Messi et Vainqueur Kalala. Ah, vous étiez sur moi? Ah oui, c'est votre grand frère. La précision. Merci. Donc ça sera vraiment... J'ai été. Peut-être au déragé été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons tout basé dans Nabiso. Affaire Davina Kola. Tout est awa na résidence officielle il y a Maître Joe de Marseille. Oyo azali petit frère il y a papa Vainqueur Kalala. Papa Vainqueur déjà Kalala parce que boyebi que tu yambaye déjà na résidence na venu Louo. Alors nous allons essayer à avoir éclaircissement par rapport à la réponse à la question de Bino Nyoso, Lelo Oyo, Nega Botina, tonton Nabino, tonton de la presse. Alors, Papa Vainqueur, il nous représente et pas à papa pour que tout méga bosso vraiment dossier. Ok, bonjour. Je présente Bino Papa Joe de Marseille, mon petit frère. La nuit vraiment Nassim. Oui, la nuit Nassim. Joe de Marseille, les grands boxeurs. Merci beaucoup, Joe de Marseille, à qui je dis bonjour. Bonjour. Malgré que c'est compliqué. C'est tout à fait normal, papa. Nous sommes l'Obama, au Toyoki, et puis voilà. Bon. Alors d'abord, Joe de Marseille, aux années parce que déjà moi, c'est quand Soumouké, ancien boxeur. Boxeur, vous avez évolué au niveau de l'Europe ou bien ici à Kinshasa? Non, disons, j'ai commencé ma carrière ici au pays et quelques années plus tard, je me suis envolé pour aller donc en Europe. C'est là où j'évoluais donc dans les sports que je faisais. Je suis donc un ancien boxeur professionnel, plusieurs fois champion de France. Et puis voilà, je suis donc ex-entraîneur de Mukadimanda pour ceux qui me connaissent quand même. Disons, je suis le seul boxeur congolais, disons, seul boxeur Zayora à l'époque, comme on s'appelait ailleurs. Avoir battu donc les tombeurs de Christophe Thiozo, Victor Cordoba, que j'avais bel et bien battu donc à Marseille. Voilà, en grosso modo, c'est que je représente et puis voilà. Merci beaucoup, bon monde entier. Donc, au début déjà, mais Maître Joe de Marseille, excusez-moi, tout côté appelé à moi. Mon agonabiso to benga ya mboka pour na ko aider vraiment mo bande ko na biso moi et belé à faire oyo ya koko na bino. Alors j'espère que vous a déjà la information ya maramnoso mais tout ça ko comprendre té. Toye avoir to ko mona bino bon chic bon genre. Alors bakoko oyo d'abord on a droit de réponse à papa naé bakoko oyo bakomisi Davina Bilanga et pas à faire rigola et ça bino teza bakoko mususu pona mona Nathan quoi. Enfin naba rumeur oyo et l'Obamaki en tant qu'intellectuel je préférais avant ya ko sala na bino émission nazala na précision. Ce qui gêne à ko se débrouiller pour émerger, ce n'est pas la peine à ko salir image à moto.
banza soki nalandaka émission wana te nakoka kozala na kanda na faire moment ya kozala na kanda na cette monsieur là et si elle est cas pour kanda soki ezalaka ou soit kodiembela sima ya mbongo na ye tokoka kosala yango na année oyo abebisaki vie ya mwana ya grand frère ya liboso abotisaki ye mama ya Davina. Alors on n'a pas fait ça parce que la fille, on l'avait prodigué pas mal de conseils à Yoka Kité. La Kandawana, on a laissé ça comme ça. Et puis voilà. Mais Elokongana Sepeli, dans ma solo tout et Betami, j'avais senti qu'à généraliser qui donc, disons en tant que Baba Koko, on a déjà grand frère Oyo, a charge à moi à l'âge de 4 ans. Tu n'as 15 ans, 14 ans, Oyo monsieur wana azo ko reconnaître ye. Mais eloko na sepeli na ye. Disons à pesaki lumière. Mais banto mukilende ba comprendre kité. On n'est pas là, il y a ko salir ye. Makila na ye ezale pa ina biso. Un jour makila na biso e ko zale pa ina ye. Alors, ceux qui t'ont commis, ou qu'on a lobby n'importe quoi, ou côté lobby n'importe quoi, ça ne sera pas gentil. Mais quand on dit que Bakoko, c'est tout à fait normal, à Tchang on a pluriel. Bakoko côté Abou Papa, tu viens de me dire que aux Ala qui est pas il y a grand frère et Oye Awa, et même au Yali côté, Alika Koko. Ceux qui ont bimé dans Zélan, Batuni aux Ala qui ont appelé, Bakoko, il y a Davina. Mais Bakoko ya Zoloba. Azali la précision na ba terme na ye. Disons na ko formuler ba phrase na ye. Azoloba Bakoko pe avec précision azotanga ba komba bango ba kombo. Bino moko bolanda ki émission. Na ye ko polémique te. Boyebi ba oyo ye atangi kombo. O ba komisaki bilanga et pas ye na ye. Et je félicite le monsieur. Tu ne peux pas être entouré na tout un groupe, il y a des voyous, des petits loupards, disons les flatteurs qui viennent donc flatter les petits pognons que tu as gagnés. Au gagnant facilement non plus. Bon, toi, il y a pas un musicien à gagner, c'est tout un problème. Et là, comme on a zoomé au départ, on a commis ça qui est yuma. Mais la coco le batteur, azalaki yuma, disons, azalaki ni timo nyao. Pour nyao suga linga kangamono, akukenda na brutalité te azokenda ndenga moko malembe. Alors ba oyo bazala kenda ko sala mulongo ye pa ye na ye. Oyo ba memaki mwana bazwaki donc avance ya kenda ko présenter mwana. O bazala na mayele neti ya demo awuti na likolo nzambe azolo babozela mokolo koya na kolakisa bino ndenge nini boko kela ko créer bantu. Demo aye avancer boliambo mabosala boy. Nde ba oyo ba kenda ke pa ya faire. Na ko tanga ko mbona bango te. Mais il y a beaucoup de faire atteindre bino ba kombo na bango na téléphone na télévision. Alors bien que ba yaki ba présenter moi na 14 ans après. Mais place ngana zolo baki ba mona ki yuma, c'est place ya yambaki moi na esprit ya bo papa. Pour ce gars la méchant linga ki abenga na bango na lopango le jour là. Mais na kolanda li sur nzoka ki ayambaki bango. Tango ayambi bango, maman wana oya memaki mwana pa ya papa na ye pour présenter à devant Sakabiso pour grand frère de Buntua Bogoli mwana de 4 ans à 14 ans. Mais un moment mwana linga ki abunga zela kende ko yibisa ba non bozoye ngai na comportement boye ko marché te. N'est-ce pas si ya un mois ce qui 2 mois au moins na fanda ki na bango ba komisi ya solo bilanga pa ya faire. Vous comprenez? Ba komisi bilanga et bah comme si faire bilanga na bango bakei directement voilà biso tozali na mwana ye oyo boy na esprit ya bo papa na motema bo papa ayambi bango maboko polele et quelque chose étonnant azolo boke mwana azolo boke a pesaki mama wana $300 et tant wa pesi $300 na sima mama wana komisi bilanga place wana. Ndenge na lobi ke nyao soki alinga kanga ndeka kenda na brutalité te faire azala ki neti nyao azotala amoni nga yuma na okanga ye aye
premier tour, deuxième, troisième, l'ario bendaka ya nini, o pona classe ya mwana. Donate nini Minerval bafota kango 3 fois par an, ndenga lobby, mais il y a mwana faire et komaka ya 6 fois par an. À kangi au robinet, chapeau, merci papa. Au salari bien, parce que ce kanga au robinet, je sais pas, au linga qui est quand même parti en dago. Parce que tous les flatteurs, ils sont toujours là, il y a commandé si mayamu. Le monsieur là qui est là, je suis tenali contre Nayet. Nali contre Nayet. Asia Boti, moi Nazali, et l'autre n'a pas senga Yazali Gake, Asale la beau papa. Et pas Yingana zo condamné, et salut que 14 ans après, au Yambi Mona, ou 15 ans. La seule chose à Linga ko ça les alaki que o mwana nangai zo pe chambre awa ou akoko bebi sa foyer nangai na mwasi nangai sika petit frère yo zala na mwana nangai o izama kila na biso moi financement na kobanda ko sala ngo boy ton cadre akenda liboso mais il n'a pas fait ça a préféré que moi na zonga na mama wana escroc moyibi hein. Et batamaki meto yebaki angote mais tango a dévoilé angoke basala donc mulongo c'est-à-dire les alliés solo pour moi na solo la genaye elle me confirme que oui effectivement tant on a fandi qu'on a quelques temps et comment bazo proposer ngana tika classe ngana zo senga na sala commerciale bango littéraire mais ce n'est pas dit que le monsieur était donc incompétent non plus asimaki quand même un petit temps des fois des temps à s'organiser. Ndé azalo pesa mbongo mais mbongo ezokoma na place na ngote l'air mwana lungo siko kuna aye pa ya grand frère oya bokoli et pas ya yebi conjugué verbe être en temps présent et à la future et à la nuit c'est chez mon grand frère oyo ye monsieur kala la 20 kao mo donc oya la tisa bantuna mboko donc na ba victoire et puis voilà. Alors ce monsieur wana na motema na ye malamu yango nde t'encadrer mwana biso to boyeki mwana te pe tozali besoin ata ya ko kati na mwana soki botuni ye nani papa na ye soki azali na franc na monoko na ye akoyebisa bino ke wapi ya kenda ko réclamer mwana et pas y baboyaki po azwa mwana. Personnellement déjà yo moko déjà occasion na ya kokutana ye non ngai nazo occasion te ya kokutana na ye mais soki ali na mémoire moko fraîche akoko se rappeler tokutanaki na ye na Roissy na vol moko ya mutu moko ayaki ko signaler que bakangi congolaise bazo étouffer batia scotch na mbanga ngai nde na salaki poke bantu tellement po bayebaki moi si boye bazo étouffer donc na place pour batia couverture ba finiki mbanga. Alors ba maman ba sepelaki te trouble bemaki na avion ba kitisaki biso tout tango ba bengi bambila baye ko tala moko na corps ya ba hôtesse de l'air oya salaki mobulu oya salaki te c'est comme ça tuzonga il sous na avion tant tuzongi na avion na bengi leki yakao wana faire na tuniye est-ce que oyebi ngai par politesse na gentillesse na ye à répondre oui na sentir que oui wana ezalaki akosala nga plaisir na tuniete oyebeli nga wapi o bien na mona yo na Angleterre et na Suisse na lobité nga na fandi na Marseille mais ceux qui nga na yebisu e pa nga na yebeli yo des fois beaucoup bima na fenêtre mais ceux tokomi na kin sala moyen tokutana to solo mais effectivement tango toyaka tuna monto azali na bantona yeba ya kozoyer ba oyo VIP ba oyo donc moi quelque chose c'est là des choses comme ça ce qui fait que à Kendaki sans que tokutan et depuis ce temps-là je ne me suis jamais donné la peine ya koluka faire je pense lui aussi lokola donc nini na yebisaka été sokile pourquoi na zoluka tokutana et tikala na ngondengwana. Merci beaucoup. Alors, Nabato Baola Nabiso, donc ceux qui te comprennent bien, analyse na yo, et ça que famille Oyo, baza disons to robenga bango ba mandia ba o kende kozwa mbongo na kombo ya mwana eza bo côté ya ba mama. Côté Oyo esika mwana aza logé na âge ya 5 ans jusqu'en séjour eza côté ya bo papa. Alors
au jour d'aujourd'hui par rapport à la réalité à l'élo. Tant que moi boyokaki akendare pas ya papa na ye, malgré papa na nyonso oyo asala ki papa comme déjà limité, azaki soupe na confiance ya moi na te parce que en emoko en aucun jour na mboka moko te minerva le comment ba sifa tout consort. Papa comme ki na ta moko pe boye puis ya robaye ya makambo ngo nyonso. Mais tant boyokaki ke moi azola la galibanda pendant 3 jours à 1 semaine. Bino bakoko réaction na bino ezalaki nini? Enfin, tout bandali solo un peu na evangile parce que to yambaki yango na katikati. Il faut bomituna mwana komaka epa ya papa ndenge nini. Mwana na noko na ye bazali même âge. A trouvé que a aussi mibeko ya famille te a betiye po na ko corriger ye. Hein, alingaki atengama, vous comprenez un peu ça quoi. Alors nako dressé alobi zela nazo benga papa na maman na yebisa bango bozo sala et c'est ici était azui ni transport sans accord ya koko na ye ni ya mobali ni ya mwasi akimi kokima akimi ba yeba kiteke pa yini mwana asali on a essayé juste ya ko sonder de gauche à droite peut-être azali pa ya papa na ye ndenga kenda. Effectivement, azalaki kuna. Premier jour en monanité, deuxième jour en monanité, troisième jour en monanité. Na troisième jour, il paraît nde bayoko tikaye pa ya cousin, ton frère, ya nani, ya papa na ye. Bon, tangoye, toyoki ke bosala ki émission. Émission bosali. Na zoye bate, so gezala concerné ni. Seulement na tongo ozo prendre un gars qui non, c'était pour moi oh yo monsieur les journalistes au kouti devant parcelle ya papa naye azolé là. Comme on appelle encore tuna yo mutuna parce que à l'heure actuelle le monsieur to famille à monsieur wana, il croit, il pense, il soupçonne que moi na soki a yekuna pour na ko sala émission na bino, c'est-à-dire ezali apu ya poko na ye ya mobali. C'est faux et archi faux. Parce que n'était pas déception wana. Il y a 3 jours le banda mwana il y a 17 ans. Et le Congo na zo beta seti siko ke na sepela gite na comportement to o ya fichaki na mwana na ye. Ezali akola lisa mwana na âge à 17 ans le banda. Mboko eza makambo ebele ba petit chèque bazali ou ba violer. Tolinga tolobani. Tolinga toloba tolembi maseko wana juste à 17 ans. Tobani nini na mwana l'âge à 4 ans tilelo. Et tu as dit 3 ans, si tout va bien, bah vous au mobile à balayer. Et tu as dit 5 ans, si tout va bien, à salir l'université à celle-ci, à voler de propres ailes. Mais moi n'attends bakutani na nini akutani na bino, c'est-à-dire bino nde botuni pourquoi azaliwana. N'est-ce pas? Ce qui n'a pas ko contredire ngai. Mais oyake bantu bakanisa non batindi mwana. Non. Mwana un akimaki na ndako koko na ye, c'est parce que bonzo bezalaki. Akomi kuna akutani na kabakata ya déception. En fait, pour notre information, par rapport à la déception, on a moi pendant 3 jours, nous avons coup de fil, nous avons sur le terrain, nous avons moi na état au Yazalaki wana et puis pour nous rappeler na bateau tout bazo landa biso, tant moi na beteling lo wana to benga ngo briefing avant tout ça la émission à beteling ali solo, je à ma qualité, ya intellectuel na komela ki papa na un message que je suis chroniqueur de l'Engia Congo TV officiel, je m'aurais souhaité de vous raconter pour qu'on parle d'abord à propos de votre disque, qu'est-ce que j'avais dit et autre chose. Bon, on a mon qui a répondu pendant quelques heures, c'est pour cela, tout le monde qui dit non, c'est le moment, il y a qu'à dévoiler, il y a qu'à dénoncer, histoire touchante, triste, il y a Davina, Gola, pour que Mokilié, si peut-être Nassi Manayango, des solutions et qu'il y a. Donc, tout ça qui coup de fil, il y a un donc, par rapport à Wana, nous avons tout dénoncé yango pour que le monde sache réellement, il y a star, il y a un
façon oyo azako subir souffrance moko boye inappropriée parce que divorce ya papa na ya maman ne retour wana ezonye pa ya mwana. Donc dans cette même optique d'idée nde bomonaki nyonso oyo ebimi donc na sens wana. J'espère bien que likanisi akenda kosala na interview outie pas ya koko ya mobilité. Non, même pas. Ça va parce qu'il faut bopper ces éclaircissements parce que na koyo kango aleini tu on sent que net que moi na batindie kende ko réclamer bomengo pas ya papa na yo. Et je précise bien que si c'était le cas côté ya grand frère, il allait se comporter comme ça tango faire à sente moi na ya liboso. Et aucune fois Nano s'est déplacé, tu sais pas qu'il a fait comment toi tu avais fait moi nanga bobo non plus. C'est le moment où il s'est déplacé na corps ya koko na ye. Tango baké basali connaissance na monsieur Ferre et Ferre a tindi message et pas ya moi. Yebisa koko na yo aya tokutana. C'est comme ça qu'on s'est déplacé tango a commis complication à porte. Oh non, a bêti musique. Oh donc boy vieux à Zongi. Et depuis ce temps-là, Azaragi na Kanda qui a se déplacé, il y a un était. Et si longtemps, il y a un des Asaraki, donc il a attendu invitation. Alors, moi, je suis logé à Epanayo, est-ce que tu as comme moi, parce que tout le monde en parle déjà, qu'il y a logé pas. Non. Moi, Azali marchandise. Le but c'est de garder moi mais moi raisonga il est encore donc trop jeune trop mineur. Non, allobaté, maître. D'abord elle se repose. S'il vous plaît, maître, na sengi bosengi na bato to bala na biso, ba mon vraiment réellement tonton de la presse, ça na ye, moi naza logé bien et confort et pas un maître Joe de Marseille. Ah oui, moi nazali dans le sens que ako se reposer ndena otikoloba quand des ali que c'est parce que moi nalali 3 jours libanda, ce n'est pas ma chambre ezangi non plus, ma chambre ezali ebele awa bino moko bomoni yango. Moni ça biso plaisir. Les gars ta mutu moko wa benga ye voilà. Bon, petit verre. Réveille la petite ce qui hein, tu le dis il est 15h. À ta récupération ils ont dengani na yanan. Alors nanyoso oyo ya makambo nyonso ndenge eleki nini oyo famille côté ya bo papa parce que bo bana peka kozwaka charge ya mwana te wana na ko tuna papa venke sans presser un peu ses réponses avant qu'on me paye naie. Oui effectivement grand frère Ezali Asbelte ou machin ya orphelinat non azali monto azali na ba besoin na ye tala ba koko mosusu bangoyo bazokola tout ça toboyi mwana te toboyi koko na biso te tomesani tokofanda na ye ndenga tomesana kofanda na ye mais eloko nga nazo senga soki peti ali na motema ya bo papa akufite azali vivant ce n'est pas qu'il ali na mbongo non plus ce qu'il peut faire ça c'est conseil donc gratuit c'est à prendre ou à laisser c'est de prendre la responsabilité de sa fille. C'est clair. Au lieu que au pays sambongo bantumsuba se gaver na mbongo. Voilà donc nini mbongo pesa et linga ke sakanisa biso ke yo pesa ka biso mbongo. Il y a quelqu'un qui est déjà allé faire la quai et pas y a faire que kabelanga mbongo non plus. Et to ko en vouloir y était parce que kabeli biso mbongo non plus. Mbongo na yezali aye. Soit zo kabela mwana na ye, ko sala plaisir. Mais na place ya kozala na arrière pensée. Na sima ke mbongo et kenda ke pa ya ba koko côté ya bo papa ezalité mais ce qui mbongo et kenda côté ya ba maman ye moko ayebi que banani apesa ka mbongo hein banani apesa ka mbongo alors ce qui enfin ton vouloir ye kakate qui assimé ngo non plus c'est des gens bali na vie moko un peu bizarre ils ont des ennemis de partout on les comprend parce que moi aussi je suis passé par là on ne sait jamais na lemba tango ye yo fere boy makambo bébé bon à quoi à partir et pas inaye à quoi tu recharger bande konaye j'espère bien qu'à cause la peine ba chez méchant autour naye les bergers allemands hein parce qu'ils ont un terme hein bon à quoi ya pe bazuni ni mwana ba kenaye papa otinda kibiso voilà donc mwana nayo yeoy hein tozali pas besoin tozu mwana oya en otage non plus mais na motema ya bo papa
nde tozokolisa toko rendre service. C'est notre devoir, on est en train d'assumer ça. Sans donc profit nassiment ou retour. Oh papa yaka tobalisa yo mwana parce que balagi maman. Non, ce n'est pas de nos genres. Nous sommes les peuples Luba, on restera comme ça et puis voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors papa vainqueur, dernière question. Nanion so onenge leki, n'habité baromona yo bon chic, bon genre. Nini oyo senga na mwana oyo zo bokola na âge à 5 ans jusqu'en ce jour. Ma classe ozo futa ozo liesa ye ozo latisa ye nini oyo ko senga pa ya papa na yesiko. Ngala ko senga de façon que âge moi na en charge to banda ko kutana bonjour au lieu que azala ko dépenser de gauche à droite na ba el msuswana. OK. Faire fungula misu walindo liste. Bon ozo bebisa destination inconnue. O le flatteur bazo entouré yo bazo ko benda yo l'aria pamba. Un homme normal doit se réveiller le matin, doit bouger son cul pour aller travailler. Ozo pesa mbongo ya muto a tokité. Si maya mwana na yo les simples des choses ya kosala pona kokanga robinet libela. Zo mwana na yo en charge. J'espère bien que maman na yo alina bomoyi, je ne sais pas, papa na yo alina bomoyi. Faut pas baser ya basi obotama na bango ya mibali. Bako salaga même na chebango. Confiez-moi na soki que ozo mwana na ndako na yo, s'en tient pas. Et puis voilà, ndé seul souci to alinango. Mwana soki azali kuna. Ba grande vacances boyotindi a cause la bienvenue. Tuzo yebisayo motema polele to alinango. Hein? Personne alina dans contre toi non plus. Oyo akokozala na kanda azali oyo akomisaki yo bilanga na ye. Oyo akomisaka yo yuma na ye. Alors ces gens-là doivent travailler, doivent prendre donc, excusez, doivent prendre donc à travailler, se réveiller de bon matin, aller chercher du boulot quelque part. Les alités na simao, moi na abeli obo. En plus moi na na fanda ka côté wanate. Na el wana, na otanga ngokombote. On a zali kotoy. Comment déjà ya wana akokota la facture qu'on va te donner, te demander yela biso temps parce que bakolisi moi n'est pas ya 20 kaomo non plus. D'accord? Bon, dès l'obasuka na lingana ibisabi non bon. Je pense que comprendre on peut savoir une autorisation, mais comprendre que tant que vous parlez pour na ba koko ba l'idée sorte. Koko côté à bon maman, koko côté à bon papa. Ce qui ba nani ba genda ko sala mulongo pa ya faire bino moko. Bo sala enquête na bino. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Davina, donc ça va? Donc Davina déjà Bozomona a déjà encadré la famille royale. Il n'y a pas de souci. Alors, tu comme na souka, tu as télémanabiso, tu comme vraiment na souka. Bon, maintenant la question ya souka. Tu dénoncer Babiloko Oyo pour sauver vie ya mona oyo. Mais quelque part yana batu misusu bazoko takiner biso par défaut parce que surtout ça là qui en côté même à taper papa na ye aligné pe aye baté que non il y a des gens oyo peut-être ba komisaka mbongote baliaka mbongo na ye aligné pa ye ba yangote na musala oyo to sali ya ko dénoncer eloko oyo je ne sais pas ce ko za na momoko ya koloba na bato to bazolanda biso na bato bazo takiner biso par défaut. Oui, j'ai juste un petit message à vous passer. Je ne sais pas si vous connaissez les comédiens Tibanda Pin, ceux qui vivent donc à Bruxelles. Landaka ye mukolo musuzo sur Azoloba likambo ya journal musala bino ba journaliste. Alors le mal dans ce boulot est que bako pekisa yo kolobate au lobby. Bakangi yo au lobby. Et les rozobima ozoloba, c'est ça votre boulot. Musala bino bosali sans que bino biso ba mususu tokoka kota na likambo te. Tout le monde a un niveau vraiment trop bas. Mais ce qui est au côté, c'est un temps que baboti. Baboti, poké,
Bon continuer à causer la banquette à boyer. Ils ont dévoilé ma kili et puis voilà. Parce que sans bino, je pense que M. Fer a cause à la distraction. Bon, on va continuer toujours à benda yela. Destination ils ont kenda azoye bate. Mais à partir de bino en vouloir binoter parce que bino vous salana bino. En vouloir binoter parce que donc moi à partir de mawana bino se permettre à cause la ligne émission. Bon, et puis voilà, je pense que tout au lobby. Merci beaucoup. Ceux qui enquêtent dans le ceux qui non, tu vas continuer enquête. Bandirolanga Bozolanda. Bon, moni droit de réponse. Oh, on a famille. Il y a côté à papa. Bon chic, bon genre. À nos 15 jours, bana mukile banda bati kala quoi franchir même à ta porte, même à ta résidence. Il y a fait été pour n'avoir neko senga mbongo na oyo boyoga qui déjà ferré à l'obaki. Alors c'est que quelque part, ils ont la famille moko otoko benga famille ya maman oyo c'est que bango batu bagoyeba makambo wana. Donc enquête c'est même chose continuer pour ngana kenanga tina souka vérité nanga nem tezo bomisanga monsieur Vainqueur Kalala batu belé bazo senga numéro na yo na ebité ceux qui lelo oyo yo mongo bimi en personne ceux qui oko pesa numéro na yo numéro na nga 0 99 99 88 251 c'est bien quand même. Merci beaucoup. Des fois, Kangama, Moussousiali, 0 90 0 82. Merde, je me suis trompé. 09 0053 82 32. 09 00 53 82 52. Et 32 plutôt, 32. Merci beaucoup, Maître Joe de Marseille. Papa Vainqueur Kalala. Ah, bon, quand ça te coco, c'est coco, il y a un coco. Comment Kikoko parce que la bouteille qui est rage moko très jeune. Voilà. Merci beaucoup, c'était tonton de la presse congolaise, garçon bizarre aux événements brisques et dangereux et suspects. Donc voilà, on est là, il n'y a pas de souci. Emmanuel la mère et Pucha Ferrari, ça c'est tonton. Boucle. Non. Keba namba flatter. Ba koyoko siseyo. On community citron, bah vision en poubelle. Avant on paye ça tout le monde, il faut travailler. Au bimina yo kakaboye, ceux qui n'a pas elle nino, na bomi bon na parler moi. Bon zanabi. Quand tu veux, tu viens au réseau moi na yo sans problème, une facture bangaté. On est là et puis voilà, hein. Ma soeur est allée na Lemba et puis voilà, na yebi que aux gens fanatique et belé na Lemba, tu n'as rien à craindre. Wana to go bete la ngopena solo. Nani akoko tombola musapi teke o fera salina no salité. Alors to ozala teka o to condamné non mais il y a un temps to yebaki teke ako yambaye à 15 ans à Yambi qui sait que un jour ba ko habiter toi moko quand Zambé moko mais zala na motema bo papa ali mwana na yo si elle est arrivée à Kosala o ya sali c'est parce que 3 jours libanda papa vous avez belé hein. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, très simple, bro.